Mbote bonjour na bilo bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano CA du Congo la chaîne de libération et pas yopito raba kongomani et pas yopito sasakato pansakato bela kamoto papa le moloto ekita etumba bisala nyonso ya baloka ye kolo Congo et pas auto conscientiser kato mobiliser kato sensibiliser kato salaka éveil patriotique et pas auto analyser ensemble et pas auto chaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pas auto ngona pepe kongo ela bolema et pas auto saka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto rabon basinzili ko beta kambela ko loba ete tango ezali mabeto telema ba kongomani ya solo to telema bande ko nanga tango ezali mabe mana nanga kunyana nanga équipe pour la tête tango la Congo za mabe bo fournir ba effort na bino poete to bundi tumba o petolonga esika auto telema fermé fidèle ko la bakuka pour le conseil de seko ya République démocratique du Congo. Et pas autrement que de la Kamaloba en Coco, l'absolu, la l'absolu, chefier, ne laissez ni place que la mer passe. Ezui, la montée religieuse. La bande était beau, l'andai. Émission où on dévoile mais moi, mon salaire Nicole à Koloba. La bande c'est beau qui Nicole Koloba, le bica à l'olangai. Bilaka et mon amboka Félix Antoine Chilombo. Il faut qu'il s'amite la mboka. Félix Antoine Chilombo, le bac à la bisouette. Kabila, comme on a besoin de quoi, belolé, n'a pas été topé sur le deuxième mandat. Mais Félix alinga sala biso glissement. Félix alinga tambu sabiso na lolengo elongo banité. Félix ako mema biso nyamu. Boko yako toka moto landa ko ne bolati kagule. Boko mona lèvement de ko sala na République. Affaire à lèvement au gouvernement est bien. Bolani ndeko langa langa te. Ma réfléchir le kolanga. Et sengeli to telemato c'est ton tolo baba de kolanga. Tuko kufa loko banyama tele kati kolo wabiso. Na kati ndako na omoko na libala na yo moto moso uti kuna aye azweli yo mobile noto azweli yo mwasi na opa ko bima na epo tiki atako tozali elela mboka ya Congo toli na motema mabe ko mona makamba mabe mako sala mameto ko beta maboko po ezo komela bino te bande ko na ngai pe bolika ba irresponsable asuke ba songa ba famille ba moteur ya mo bosala ka likamba boy parce que soki poto ka passa libota na ko ka passa Congo mboka nini babika lolenge o mboka nini ezena atana lobina la kabuya lobito kate émission mais to ko kate parce que biloko ko komela biso na maboko pe na matoya to ko mona ka lokwa liwe komi lelo vome ko to kufa na ko zala congolais comment congolais ko komi yina boye comme ko na biso ko ko maloko ko mi libabe soko za congolais mi moloko za libabe mais pays riches les peuples sont pauvres makambo nyoso ya Congo melio atabo ko finga ngaye na kolongola nzela ya bosolo te po nzamba mi monisa mi na Congo nzamba za ko mi monisa na kati ya chaîne oyo nga océan je m'informe je me cultive rien que pour vous informer et j'aime dire tout ce que les gens disent tout mais je dénonce les insanités na ko dénoncer ka yango boko finga nga lelo jifendele na tina te parce que mon chef hein, c'est lui que moi je suis hein, azaki na beauté te ni éclat moto azanga beauté azanga éclat azaki lolenge nini ngade la sa bongo nana tilo betranga maboko te nana tilo kumsa nana tende na loba po bato bakoyoka to teleme to bundele kolo biso talanda kisa o ndenge bakomisi bolema na bana biso classe est-ce que na Rwanda bateka bato bekabu ya cha vidéo national du monde qui es-tu je suis l'Ouganda qui es-tu je suis la Tanzanie qui es-tu je suis le Burundi qui es-tu je suis Congo Brazza qui es-tu je suis le Soudan qui es-tu je suis la RCA qui es-tu je suis la Zambie qui es-tu je suis l'Angola qui es-tu je suis le Rwanda qui es-tu je suis la RDC madame la RDC quels sont tes états amis mes états amis sont l'Angola Zambie RCA le Soudan Congo Brazza Burundi Tanzanie madame la RDC quels sont tes états ennemis mes états ennemis sont le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda et le Rwanda. Pourquoi vous attaquez la RDC? Nous l'attaquons parce qu'elle est trop riche et nous sommes très pauvres. Madame la RDC, peux-tu donner une partie de ton étendue au Rwanda et à l'Ouganda? Non, la RDC restera unie et indivisible. Nous sommes les Congolais. nalobi boteli vidéo wana bolandi ndenge bana ba kote ya bango bolandi makambo soki professeur soki préfet soki bolemanye na laksi bana est-ce que na Rwanda ba ko lakisa bana bango bo na Rwanda ba ko yebisa bango Congo mabele na bino ndenge ba ko kola boza biso to kufi bo bunda po bozo mabele ya Congo Congo ali ekolo na bino bakoko na bino batikela bino mais tala bolemo ba ko tina mitu ya bana
Moi je suis ougandais, moi je suis ougandais congolais. Azala. Pour les Bogotans, ça va la histoire de Kim Pavite et Simo Kimbangu. Nata oyo basa la théâtre et Simo Kimbangu. Bala Tsetumba Simo. Moi je suis ougandais, moi je suis rwandais. Moi ensemble il y a nini batuno. Boyebi ke pétrole na biso Angola zo ngoti lelo. Boyebi ke kahemba Angola yiba biso mabeleti lelo boyeba ngo. Ba faiblard. Pétrole ya biso Congo Angola ça ela kango. Boyebi. Comment tu commences à battre ya bolema boye? Comment tu commences à bandoki ya biso moko? Ndeko langa soko lingi ekolo na oto kolingani. Bato boseli to kanga bango Na temps biso to koma bakonzi na mboka oyo Tout va changer, tout doit changer la République de Bon penser te buzobo bo salelo et ko changer. Nzamba ko pesa biso. Bana ya kolo. Bakolo Congo, bana nelonga toko diriger mboka oyo. Bolinga te toko diriger Congo, biso bana ya Nzambe, toko komba, toko konza Congo, kotambusa yango na lolenge ya mosolo, Congo eko changer biloko oyo ya hypocrisie ya buzoba oyo enseignement diabolique oyo kozala te. Bana biso bakozala enseigner. Oyo loko ni bomemi bana bakelo sala ni na tabelo moko. Nini bozo kikila mutu abana. Nani azo boma ba Congolais, n'est-ce pas ba Rwandais? Nani azo boma ba Congolais? Eza ba Rwandais te? Nani azo boma ba Congolais boye bisanga? Nani azo boma ba Congolais? Nani azo boma ba Congolais? Congolais azo bundaka na nani? Mo bondo oyo. Ba nani basa kolo nango? Il y a des députés rwandais là quand tu parlement? Il y a les Rwandais le gouvernement. Il y a les Rwandais partout. Est-ce qu'il y a des Congolais dans le gouvernement rwandais? Naba député ya ba Rwandais kuna. Congolais zali. Congolais de père et de mère ndebe bolo baka bazali ou Congolais de mère ou Congolais de père. Bazali kuna. Bazali te. Bino moko bolandi tango inosbi alobi ba biloko na buzoba ah. Bolandi rwandaise à défendre. Ça veut dire que tu as infiltré na Kivu wana. Tobotama, c'est quoi batongo ba okoma to pesa bango chance que le quoi baza ba frère na biso mais bango nzo kadi ba osala la compte par ya ki Rwanda po ba yaka ko massacrer biso. Comment les kamba ba congolais Rwanda ko kota? Bande ko nanga. Amour oyo bino bozo linga to za na Rwanda za amour à hypocrisie parce que boza ba péré. Tant que biso to reçoit bokonzi Rwanda ofuka la Congo te. Et puis to reçoit bokonzi bientôt. Les chrétiens doivent diriger cette nation congolaise. Ba chrétien ba kokota likambo yango, ba kolo Congo, bana mvuluzi, bana ya Nzambe, ba ko simba mabele oyo. Tant que to ko bongo la mabele, boko comprendre que divinité et yé ko sala likambo yango. Vous croyez que Nzamba za lâche atinda biso na mboka tolo barabo. Vous croyez que basala Nzambe bazoya ata ba messager aller Jérôme Muyumba. Ndenge bazoya vous croyez que Nzamba so tinda ka batu bongo kaka na ordre dispersation so tinda bango pamba. Vous croyez ba ikala ndenge balobaka na kimbangu ja tout. Vous croyez ba to Nzambe ya solo bazoya ba osala ka musala ka ya pamba te. Il y a un temps que Congo po mutu akota la mboka oyo. Ah bokomona paradis terrestre. Mboka oyo kozwa forme. Yango moninga na lobaka, peu importe dimension, la libération est certaine à Congo. On ne peut pas blaguer avec toute une nation. Comment vous cliquer dans la boussole sur le temps rwandais au théâtre de l'eau comme ça? Non, tu sais, c'est le à tomber, Bunagana, Miniembo Kenda. Plusieurs troupes étrangères dans Congo pour basoka ba minérer, ba li à Félix ça a donné pour Félix ne connaît rien, il savait rien et bien le côté. Mais maintenant, qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour te tomber Maneloko? C'est le temps de la divinité. Nzamba ko chipote. Ezaï sisi osala musala. Nzambe akosala oyesengeli na nation na ye. La chabienne. Ba maman missionnaire. Bolembe tumba oyo te manana na kunya dolanga. Équipe pour la te anga moko en Angleterre, les grands professeurs Achille Mavé.
na molonga ina omira ma bolembe tumba o te yali batombo bolembe tumba o te papa Mikael bolemba te Abig Daniel Ngenda to benga na mama na Jolie to zo ba stratégie ata ezo umela douleur d'enfantement mais balinga te to ko libérer nation congolaise biloko ekosila bana biso ba koteya bana lingala makolo ba moko mibale misato mine mitano motoba toko tangisa bango esengeli bayeba lokota na bango bakoyeba chiluba bakotanga na chiluba bakoyeba na Swahili bakotanga na lingala bakotanga na Kikongo esengeli nyonso ezala malamu po ete peuple abika malamu. Félix a reçu deuxième mandat de la République démocratique du Congo. Pourquoi Félix a reçu deuxième mandat? Suivez vidéo Kabouya. Ça c'est quoi ça? Hein? Et pourtant le président de la République avait dénoncé Erazu na Béatrice Hôtel, il a dit ça que ça a changé, a améliorer la qualité de la service na biso. Maintenant qu'est-ce qui a changé? Na aner kuna demia ba par exemple ba cacher na place ba sola masuba. Ce n'est pas normal. Merci. Ça c'est quel pays? Les années tous en la jungle. En tout cas, je suis très en colère. Tous en la jungle. T'es colère à la part. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Le roi, ils ont pouvoir, biso to lobaté, ils ont pouvoir na binote, ils ont pouvoir na biso. Ça se fait pas les enquêtes. Aux hommes la famille na mubutu, baloba, bayo kana kasi. Yo mote ke zanga mubutu koma munene, donc ça va. Bayo kana kasi soute. Zanga mubutu koma munene. Et monsieur Sili. Pas soit exemple, il y a José Mouchka, président uruguayen. À quel coup tu retraite? Merci. Tu sais que le président le président de la République a droit à un deuxième mandat. Ok, c'est bon. Mais pour un deuxième mandat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait un peuple. Il faut le peuple d'abord. Il faut ça, le peuple va se retrouver. Et si le peuple ne se retrouve pas, Bino Mokanisi qui a repris sa deuxième mandat, a repris sa tête. Mais ce qui fait à l'inicotique à la seconde a pouvoir. Ah bon, ça m'a solo, peuple, le quoi? Moi, José Moujika, a tika à un opposant. Pourquoi? Il faut ton loba. C'est là et coquille. Ouais, bah oui, neutralité, n'a pas neutre thé. Tu n'es pas neutre. Je ne suis pas neutre. Ok. N'a pas neutre thé. Moi, je suis côté à vérité. Ceux qui n'ont pas moutou à bunda, à so beta moi si, n'a rien qu'à kata bitumana. N'a pas tika te que non, n'a pas neutre. Ah bon, maïa kabeta. Il faut abolir biloko. Ko kabela butueza mabete. Mais ko kaba o ya lolenge o nzamba lingi ngote. Nzamba lobi soki loboko ya mwasi epesi ya mobale monate. Ya mobale epesi ya mwasi monate. Oyo ezali ko kaba médiatiser to ko boma biloko wana. Oyo ezali ko sakana ba Congolais. Omoni pona ni na bela ka ba mama ya moto mojali mama jawa assalamu alaikum la mizimana nga. Poni na bela ka bino ba docteur Ngola. Poni na ko benga na obela bilo ba papa la Henri. Poni na bela ka ba mama missionnaire nazo senga bino nazo bela ka tango na papa Mikael yanga mokonzi de Bruno mona mère na l'équipe qui la mais geneta lotake tumbanka de konto bokla lokonde fa pekato bakula ka boko telikambo oyo bokula ka bokechu bokula ka eso boni bwali malamo toza kolbenga ka bongo polani poto lingi tozala na misolo poto abanir biloko na mboka la biso biloko eko ozala te Congolais akokite ba monela ke pona liputa moko songolo o association moko ebimi eza mabete social ezalaka mais ya lolingi ya Congo komi passe pe komi exploitation parce que muto kabele liputa lobi la to ko betelo maboko ko kaba acte eza mabete mais tozo condamner yango par rapport à intention o ba osa le loko ba o kabela mama na te po ba kabele ya pamba nenga oseana ke la rotike la bango na tcheka on a chaîne na biso pola nini parce que ezali ba action au fondation ezo sala. Mais tu n'as pas que le quoi te pèse au bon lobby la tonton au pèse au voix parce que tu vas politicien tu vas politicien parce que le kaba voix maman nani na sa basa elene donc na côté que la bas na biso po nanda ko Florence ale moi ngbele mamour ali moi malamu to ki t'appelle Angela Kabuya to ko ta no bano ya kisenso mikolo ba bengi bambela miso ba ote ko swali paso a muso ba sali papa Kabuya boli mama ali ne lokote pota nguna sala kalango ba o ba sungi ba mama missionnaire nde batinda ka baloso mama nde ngatinda ka mwa biloko na ba pesi bo na kei ko pesa ka bango to chaka pona ni ali biloko ba to ba pesi mama missionnaire amona quand même que biloko c'est comme ça ata ko c'est ameli moi ji kasa comme ça la destination. Ah,
baloso o mama tindaki amona besike komi basapato mama tindaki amona lokola bandeko mo babenga bakoya na sanza oya motoba bakoya poto sala makambo wana tozali koluka nde fondation c'est du Congo ya monene mais comme on n'a pas de moyens na lolinga qualité ngulité ngotoke nango parce que sengi tozali sika mama moko apesa biso sika langa bakabu ya keya komi bana wana ya mama na taba monika ke ndeko boka ya sunga biso po misale banda batomboki basala biloko bosika mama nda pesaki mama alite tokoye kolinga pe tokotela likamba te bakolo eloko totikeli bango loko la bango de normalement au CA du Congo il faut jouer sika po ete bana kosala mosala ngo to bande kona soki baye tokoye bakosola bango malamu soki bakozwe sika po ete bana bali bayike ena ndeko mususu mavinga mama mavinga esenga tokile kozoli botale aye mais tokoso bango lolenge kani bionga sebe kolonga nta mama jawa walo sako mais tozali kobunda kaka po ete bato babika soki bato bako benga biso elite poto ya banzai meto alinde koya na changement moko yango tosenga kabilo moni méthode ya baloki yango na uti kochela bino méthode oyo baza ko utiliser bato yango oyo méthode oyo zomona ta ko kabila ko bunga na mito ya bato te nde bana na ngana bazola ya chilanga na nzemba bana wana papa kabila toleli yo kita osa onza ko mbamba mbaye tabu ya chabo ko tosukisala biso Kabila salo zonga zonga kabila salo zonga zonga toko zongite toko kufa zonga nandala tolelio zonga papa kabila salo zonga zonga kabila salo zonga zonga toko zongite toko kufa zonga nandala tolelio zonga dollar ekutu ezomata kaka pas de ça et comme 500 j'ai 500 et limon na mboka papa kabila papa kabila salozonga papa kabila salozonga papa kabila salozonga mboka ba richesse tomonaka te pasi na biso ezomata kaka papa kabila salozonga toleli bina bokanisi bana oyo bakolela papa kabila te parce que bayebi ke na nzela ya papa kabila na nzela ya mama Olive Lane ngana komona nkwanga yo kopekisa ya lelande lelo fils mukoko soka zuma matama na grâce à nani EDPS abandonaki ye EDPS abandola fils mukoko joue son jeu tout bonnement akoye munene santé babiloko osala financement zo te pa ya banani mais soka lekali koto alobi na yebi ndeni na osala c'est le contrat biloko wana nde tolingi te tozali koboyo zala redevable la bato moko basungaki yango moni ngai atandenge na okufa boy Mireille Mave eboni bino na papa professeur Achille Mave bosunga ngai Jolili Batombo na kobenga papa Michael atela zuete la sanza moko na yebika ali moko la kozonga okuta message nanga akobenga nga na kobenga le number 1 JKM na kobenga mama Celestine na kobenga equipe pour la te ata mbenga le otoko ya mbanga lobi na kotungisa yanga mokonzi na kobenga mana nanga kuna baluka ka babosola ndeko yanga na gemena mikolo po abeli abi mama c'est na zo ka me santé malamu te yakangisa ka pela kangiso ya yebo euti gemena $50 yaka abeli ba mama missionnaire nanga ata babimi na kobenga bango tango bazomona oya biso c'est abika malamu bakotinda ya bango sa la chabiane na kobenga kilame na kobenga Big Daniel ngenda lokwaza kita maladi na tike petit frère zo la kotungisa boy tititi akoluka moye abenganga ba mama elo ba tousé na ngana France ba mama Celestine to kobenga ka bango pola ni ba Désiré Botuna na Elizabeth Botuna ko na Australie papa na G3 to kobenga bandeko na biso ba portrait Doudou Nsambila South Africa to kobenga bandeko pola ni to boy na biso to kele ko lia ngmbele ya satana to boy na biso to kele ko lia biloko ya baloki to boy na biso to ki mambango to bela lokwa bana nga balobi papa kabila kitaos longona kara papa lobae ba komi ko benga bongo pona ni ba moni ke source na biso ya provenance c'est papa kabila na nzela ya mama Olive po eta sombeli bandeko ba jupe akomisi bato mo akoseka bato baye mo matama bisiko mo bange kotaki mo nzoto se rajeune ba benga kabila bo condamner bango pourquoi parce que Félix na zomisi biso ne seka poto bela kabila Félix nde ayeli biso nesika oyo poto benga kabila po biso tolobaki ete na lisanga la biso la moka to kobenga te
nzoka nde baloke ye ekolo Congo basi batalaka la mendele bali ko préparer lolenge nini bango il faut ba ressourcer la carte République démocratique du Congo mais yo moko congolais o komona mdekolo lokwa nyama moto akondima risque bako kanga bako alever bako beta mais yako ya po yebisa bino moto ali na maladie oyo ya makasi mais na ngolu ya nzambe tata akosalaka miracle kisi ya malonga te malobi na telema na éveiller conscience ya bandeko nanga yo lobi ofinga lobi ndumba politiko otambola kala mozito otiki mozito est-ce que mozito ali ennemi ya République démocratique du Congo mozito asala malamu na Congo te mozito asala muto biso to betele maboko te hein yo siko na kati ya Congo loko ni ya malonga oyo sala ko leko mozito akoy ko sala Congolais motema mabe Congolais ndoki Congolais satana yango moni waze kwa kenaki plus loin alobi bilei ya Congolais ali motema mabe Congolais linga ke émergence ya ndeko na été Congolais lingi te babetela ndeko ne maboko balo batukate mona mwasi océan soki bozaki 10 ndenge ba mama nga balobaka félicitations tala nzamba moni sing esengola nga na yoka parce que nga naza musika muta obenga nga na soki mboko ngo soki Gambi soki loko nyangwana abina nga mama moi na loti yo nzamba la kisinga yo alobi na nga s'attacher na mona mwasi na yebi mboka ngote la koma nga soki Gambi ngote muta bengi nga na Haïti atindeli nga $70 alobi mama nzamba lobi na nga na pesa yo offrande na nga naza na nga kozwa te naza musika na Haïti mboka Congo ezomona na te yebisanga na hotel na yebisenga bi Western Union yebisebo aye kotindela nga $70 na Haïti s'il vous plaît alobi nzamba lobi na pesa offrande na nga na yebi bango te nakoma na Haïti te tala musika Haïti et pas ça ba komasa bina OK na komani nga bi komaka RD Congo ndoka ne mboka la biso ngona ba mboka mususu ba yebi na bango ngote na ba pays mususu ebi makate botela no mboko eza na nkiteza bien mais na ba pays mususu ezo bimate alors ben nzamba yebi singa pesa mona mwasi no franc atindeli nga $70 vous croyez que et ça quand 20 boyango moninga sengolanga parce qu'il y a aussi des témoignages il y a aussi source moko bato bazolo bake yango moninga na ko lembate avoir basi lokwa ba maman missionnaire to maman na jolinde maman zawana bo avoir basi lokwa la maman na Suisse ndenga zala kawana vous croyez que ça paie des choses ba maman missionnaire ka ba vaina ba robe ba maman mona plus 30 hein pour ça là o ya passe ya ko soma 5 € ya passe ba maman moko boye ba se donner peine yo solo tabilo boye bi ngolo nzambe te la grâce me suffit hein ndenge nazalia maladi on a obela tam soso ezaki yoto mama na ombe bakundi mende na olo babona hotel maboza miracle nzambe po nzamba la kisanga ke ngana pona yo pe na ntima yo sala musala ko sala peu importe dimension to finga na oui to loba na oui ba sentiment na biso mena likambo etali nation longola na bondumba la ngai ndumbe za moso abali tenga na bali na ngate je suis libre na balate naza na bana nanga mais na balate ndumbe za moso abalite c'est boye bakangote ta biso to kola baba ndumba nanga eta mipenda ndumba nanga eta ndumbe za moso abalite moi je ne suis pas mariée papa ndumbe za moso abalite mais ceux qui n'ont ça la vite to pona zo mobalite pona bala ce n'est pas dit parce que je ne suis pas jolie ou je ne suis pas belle ou je ne suis pas présentable c'est par rapport à ma nation yango ndezo senga ngate ke la kota la ba vie mususu. Alors, je suis quand même une femme à féliciter. Donc, ce n'est pas dire que ceux qui n'ont pas la mobilité, et ça, c'est parce que tu as non, c'est le temps de la mboka. Mobile, il y a quoi distraction. Parce que mobile, il y a un désir, il y a un devoir, il y a un ça. Alors, on attend sur Kabou, il y a télémi. Mère, événement, mère, il faut tout quitter. Mobile, il y a un pour ça. Arrêtez, c'est la volonté divine. Mais ce n'est pas mobile inda zanginga. To mobile inda zangakinga. Mais ça maka nzambe na destiné na atindinga na moki. So na ina zanango na ozanango. Otala nga na soni. Tala mosa zobela meta on akena munga ngakama lobi wow, yo na maladi ya makasi bo. Moza boy. Ah nga bine mafuta. Mafuta yaya. Confie nga pour la soni te profiter pour la média parce que na obunde la nation na. Hein? Cause la langage facilité. Et ça, il y a libération.
eza tanto bundela mboka eza tant il faut mutolo sa fungola lito ena yoka mboka la biso eza en occupation guerre eza na kati ya République démocratique du Congo il y a un sérieux problème na mboka la biso bamo bondo bazali bazo boma bazo détruire voire même éducation ya bana la biso bazo compter sa bana biso on dirait que toza ba amis na ba rwandais on dirait que toza ba amis na ba ougandais nous sommes pas des amis. Nous sommes des adversaires. Il faut totalement savoir que l'heure est grave. Donc on soit amitié dans ta moko kabuya na sisi na merci. Tika nzamba bate la biso nyonso. Nzambe o tout est chacun zo belela la London na ye. Nzambe wana azala Congo et koyo kozala passoirté. Congo to koyo kotika ngo bote faut te sa Congo forme. Il faut ba banga ba congolais. Il faut ba respecter ba Congo zaïrois. Il faut ba respecter ba zaïrois. Il faut ba respecter ba zaïroises. Il faut to zo ba valeur na biso to zaki dans époque à Mobutu. On ne blaguait pas. To zaki basi to mi bali o basi mi bazoya ko bala ba congolais. Bazoya ko bala basi ba bali pe mi bali na bango. Parce que to zaki fier. To zaki na président ba ko défendre patrie. Alors il faut to défendre patrimoine na biso. Il faut mindele ba banga ba congolais parce que ba congolais baza source en provenance na bango. Po ba bika bieza yo Congo. Il faut ma potentialité aux allons défendre un monde de Kolanga. Aux en fierté quand tu me traites ceux qui des dignes au yolongo mimanga, ce n'est pas important. Nous dans un Congolais c'est limité hein. Yo ke fana na mboka mindele poani. Aux autres la nyama ya mindele wana. Mais ce qu'on so boya ndekono o azo comme ça le éveil à conscience. Mundelo azo maltraité yo zo pese poli bongo zo linaka muzito azande kona. Ozo ke ko liambonga Kabila, ozo liambonga Félix. C'est quoi muzito asalione? Qu'est-ce que muzito a rendre la kati mboka? Muzito azali ko travailler na patron. Et ça le connaît to travailler na Kabuya. C'est Kabuya le quoi ça réalisateur. Et c'est maman c'est qu'elle tourner émission na Kimbaseki. Na oboya te. Na koyo ka yepo so na boya ko punir nga. C'est comme ça. C'est comme si tu as un premier ministre à la gouvernement qui s'aime. Ils ont dit parti. Arrêtons, tu es malade. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo qui vive la guerre. Ils attendent la libération. Banane longa bazakoya. Ils attendent la libération de Golanga. Congo zo bon somi na yango. Parce que to mona le to ko na yango te tabula rasa e ko salama. Nzamba ko faire renaître bana e pe bana nzambe basi babandi ko kota. Basi babandi ko kota. Toza déjà ebelé. Basi babandi ko sala misala. Tango ngonga oyo na nombre nzamba ko mona ki ya bana ngai koki. De Golanga ko banga te. Ba ko pakata mbanga. Obangate on a sorti de l'assurance balanzambe bazokota déjà bazako kota tango kaka nombre ya nzambe koko mona elubela apocalypse ko sala yango na yebisaka yo tambola kana mokilo yebaka kolo amoni yo. Merci la Kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na gloire ngoma misapi électrique. Merci na Papa J directeur recherche stratégique et Papa J directeur recherche et stratégie pesa comme on dit pareil avec monsieur Babiso pour amener Angola no bondé à botard de bonheur c'est monsieur comme la boule mamour d'Angola la mokité na Florencia matondo nido Anita Babel il faut que yo moto bako kwa Lumumba que vive la République démocratique du Congo la patrie ou la mort nous vaincrons number 1 il y a aussi de la presse congolaise JKM tout monde tomba maman Célestine maman Vavabino Banso Basia Nguya Basia Moto Mojali merci encore une fois la maman missionnaire la patrie ou la mort nous vaincrons papa le frère maman Clarisse.